Shalom, shalom, shalom. Ngandi pour nos prophètes Tabita, prophétesse Tabita na Yesu sur le boson de bino simple pour na ba continuité ya témoignage na biso. Ne zalaki mkumsusu na ken église ya kina campagne. Ya kina campagne munene prophète abanzi ko pesa ba directive ndenge makambo nzamba tshela na motema na ye ndenge ne ko sala. Anda ko déclarer pour na makamba libala. Alobiki eza na mutu moko kokutana na mobali apesi ba directive ndenge nini mutu yango nde bokutana ndenge bozala. Siko na batu nyonso na campagne makambo ngiko kanganga. So nga mona ndeni makambo ngiko kanganga po mukola ibosongele yango danga na kutena prophète asakola ki kombo ya mobali onga lobi manaye sanga na yebisa e. So c'est prophète asakola ki déjà kombo ya mobali oyo ngala banobi manaye alobi kombo na ye sanga na yebisa e. Bon ndeni susu mobali mususu komona na aya susu aya kosenga libala. Nakutani na mutu angona nzela ayebisinga no na sepeli na yo so kutani na mobali na yo zonga sama tondi panzambe na lingi yo na bala yo 20 jours ngabi yo bala nga 20 jours nga na yebi yote so ko ndino zo chaka ka mariage yango ezala ya rapide boye ekoki ko sama defo tika tanga na senga panzambe nzamba la kisanga so ke réellement yo za mobali na nga baba ono enaza fama mobali na yo ko lelo za fama mukolo na yo nzamba tinzi mobali liboso na ngabi non alors mutu ngo makambu nyonso bande koloba e concordat ki ya ba directive ya prophète mais quand ngai nazaka na kuta nzambe comme ngambo ko pena za prophète fu nzambe pala kisanga po déjà prophète sakola ki kombo ya mobali ngano bima na ye alors prophétie ko kizala mibale différente il fallait que tout na direction ya nzambe mbala moko na yebisi ngai ifo na solo na prophète ifo na sambela mutu nga miminga na ndako na ye azala ba magasin ba boutique liboso ya lopango yebisi ngano ba boutique oyo kozala yo no peso mbongo kende Chine osala ba boutique na yo lopango oyo ya yo ala kisinga ba bien moko na niveau moko na mbala moko ngabi non ngala kozala surprise na ba makamba boite ifo na bondela na banduko bondela nzoko bondela banzo bondela na mona kaka prophète na ndoto ay abimelinga mwana nanga ko bala mobali wana te so bali mobali wana akolongola yo na vie de prière bana moko ngala sengi rendez-vous na prophète ngabi fona kutana na prophète alors prophète kona kokutana na ye ezaki ba blague te po ezana batumso basala inane bacha rendez-vous na ye bakutana na ye te mais comme isiko ezaki makamoko ezaki urgent ngana ke église na ke na campagne prophète tuni nani akutana ki na makambo oyo na sakola ki ngana tongoli loboko baina micro le baina micro na banzi ko lobano na kutana ki na mobali mobali mo ebisinga boye ebisinga bina forme kaka prophète alobaki église beti maboko mbala moko prophète sengi bakoti sanga le bake koti sanga na moni ba fimo ko ebe